Jingela lubila koji fumu wajitunga Félix Tshisekedi anuwe omuwela kumenji wakungambulisha kuku tangina muchitu wachinye mushala nibana betu bonsu badia hambelu hajitunga badi kumputu jino ela kumenji mfayi koko lusa tangina yako nimenja lusa nibana betu bonsu batututu ajisanga kunabo mumalo abisusu anubangine la kumenji bangambulisha kuku wa chitu wachinye mushala china ngumbana kwenza kabili mujumuto Kobanda 2018 ti lelo uliera ndeni mama ndi problème yangwana sona ebisio ke na minute sona ebisio ke na zata na pantalon ya 5000 francs ke na zokoso na mama Denise sungangai talanga tana miso amawa na sana bana batanga kate mama na vanji na église yokelanga mawa mama na ngai na zana bana mama banda na vanji di banda na madili mama nazokende 3 ans yango talanga malamu talabana mama bazotanga te papa félicitations à papa biso bande ko balandi awa bozali komona o nyonso bozomona awa ezali nde église yango ezali wapi église ezali na commune ya Nsele wapi pai église aki moteur malamu ya koyamba moko ya ba combattant azalaki na pasi makasi uta ko banda campagne électorale ya mokonzi mboka le président Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui élu pona ko kamba mboka na biso depuis 2018 na campagne électorale ko uta na libanda na mwana mboka Vital Kamerhe to yebi biso surtout sérieux zalaka bongo fativite kozonga ya mokonzi mboka awa na Kinshasa mwa mbutu salamaka mwa désordre moke uta aéroport tiko koma avokoma na masina na boyende ba combattant lokola bazaka mpona ko lité mpona ko batela bongo ba konzi na bango ko batela bongo objectif na bango ko batela pouvoir na bango combattant moko atelemaka makasi ko boya que ba policier ba ko simba mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sika yalaka na jeep na ina Vital Kamerhe na kati na boyende ko bima mokonzi mboka ko telema akoisa ki bongo moniere biso so yebi UDPS identité ya la moniere oyeba ki o yazali moto ya UDPS moniere pour la bango ya li signification ya pouvoir ndenge bango balobaka mwana mboka le Richard Mutombo azali moko ba victime ya pouvoir oyo ya UDPS ko uta ko lokota bongo pouvoir o babengi ya moniere ndenge kweki ya mokonzi mboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ko zongisela ye pe azui yango alati na simalango akwela kilikama jeep kaka o ezali kokumba mokonzi mboka e ni ataki ye kasi uta banda wana 2018 bino boyebi ti lelo 3 ans azali kaka na likama na boyende abenga ki penza na lombangu to ya kotala ulenge nini akolemba te na konyoka ma aluki soutien na modèle no surtout pe azuite kasi biso lobi ke esengeli na yimo konde aloba biso ngana toki ka lisolo mais à s'exprimer bongo bayibo kolanda botala bino moko na liso ya mawa pe pasi mingi bayibo za libanda mboka botala toyoki balobi azali pe moko ya ba boxer abosfa toyoka kabino koloba ke bozali liso ya mokonzi boza ebele libanda mboka botala mola ndeko na bino bandeko ya libanda ulia ko bebisa mbongo l'ambiance to ko sala soki ndenge nini bosunga ndeko na biso o mais boyoka na bino moko mbela na ye to pe kolela na ye. Merci mingi ndenge ondimi ko yamba biso parce que to mola ki penza lolaka na yo bosenga na yo ezala ki penza to ya koyeba pasi nini ozali na yango papa le Richard mbote na wo mbote maman santé to yibe ezali pasi mais to linga quand même to tuna yo boni santé kasi te santé ezotongisa kanga makasi nazaka bien te pona ba tshiko salanga opération so tali comment on va se cater c'est pour te kutuna na taille ébélité parce que to banda pena ne bandeli kandi ba lobaka va ya kokende to tala nanu sima e banda kiboni o Richard lelo oyo ozwa likamo za nango ezala kinini eza montage te pour lokola lelo il pèse comme le pouvoir
tokomi kobalisa makambo ya kala o asalaka boye lelo bakipe te toyini toyeba nanu yo oza nani? Ngai naza membre ya IDPS na combattant na parti ya IDPS bino moko boyebi mutu na mutu aza na ndenge abondela bitumba na parti ya bamosusu bakitaka sur terrain bamosusu basalaka na baparti yo moko oyebi ka ndenge IDPS ezalaka mpo IDPS eza na bato nyonso likamo ekomeli nga kaka mpona pouvoir naza moko ya bato oyo bazalaka na souci ke un jour IDPS apporter mbuma ya kitoko po asepelisa Congo mobimba po biso bakombata souci na biso ezake Congo ebonga po biso nyonso tomi se retrouver nde lite oyo tozalaki nango ndenge tobengaka kaka kombata jusqu'à la mort. Kombata yango obandaka yango banda mbula nini? Nga nabotami nango wana wapi? Banda Mbujimai ti ndenge na ye awa mpe na bamasa na banda na Mbujimai kotia mwa lusa ofisa mpe baelema ebele neti badisien akufa kutu na maboko na nga babete masasi na marche esalama kala la Texas moto abimisa biso mpo tomataka totambola mpo toboya pouvoir oyo tozalaki nango wana wapi? Na Mbujimai to Mbujimai wana nini? Na je crois ba 2006 série avant élection ya Mbemba événement 2006 wana yo na Mbujimai nga nazala na Mbujimai combattant depuis bomwana kobandaka papa na nga tobotamaka pena banda mobutu papa petit le laza te papa akufa. OK donc osali combat banda Mbujimai olobi depuis 2006 obungisi bandeko na yo baninga après oya na Kinshasa na mbula ni na yena Kinshasa na 2011 bandeli ya élection 2011 ya papa Etienne to riskaka pe liwa wana na report wa le jour papa Etienne a ko rejoindre biso ta babo ki akita na nani wa akita na ndolo aye awo atozala pe na marchana to riskaka pe bao bayibinga bayebi pona akombata bakomana ka ba preuve ba biloko nyonso ndenge na banda kombana pona zalaka mutu moso na na terrain na dinga na zala na ba souvenir na ba biloko ezola kisekete na kombata siko combattant ngoyo bio yaki depuis 2011 parti ebio a partir yebingai matama mikomke parti ebio yebinga à travers pe ya FO ata mukonzi ya mboka ayebinga po na ndenge likamo ekomela kingai tokutana pe na ye pena bokani pena na mesu ya yemo kwa zomo na live président Kabunda wazala ki CG Siriwana na présence na ye ezala nani Vital Kamer azala sur terrain po salama ki ezala te ya mopante salama ki pena na mutu kana ya plein air na mesu na yemo ko ayebi masolo. OK sikoyo olobi parti yebio CG Kabuya yebio ayebinga tina kombo ayebina mwasi na ngai président lelo AI ya IDPS yebio ayebinga. OK siko betela biso siko histoire po yango le mama na likambo o bandaki ndenge nini po lelo koma o accident lelo opération ibandaki ndeni ezalaki ke jour tokenda ko yamba président na 2018 le 27 kokota na bango Genève na président Kamer tamba sanganaki ko yana bango na ko tuna ba image wana je crois na cause de photo wana to pe opesa biso siko tango balobaki que le président Félix alongo la signature wana yoza wapi Sineza ka sur le terrain. Zalaki kutu na parler du peuple. Na nani na siège na biso la parti batu ba bimisa mo bolo qui était président a retiré candidature biso to zalaki wana. Wana zalaki wana. Na zalaki awo. Siko na koyana bango nde likambo bandaki. Tato kenda ko yamba bango. Wana wapi? Na rapport. Tato kenda ko yamba bango. Kuna kokita na biso lokola ba policier to zalaki belé makasi na ba élément mosusu. Siko ba lingaki ba longola ye na jeep pour battre na jeep à la police pour bakima na ye pour un cortège. To salaki résistance makasi tanto comme na descente ya nani avant to comme na nini na Bekatef
policier ba sali sentir place wana makasi ba bana ko beta ba kaze na kimogel na ba masasi beta mi pena makasi bato ba kimi lokolo biso tozala ka jipa président Bonga Boye na ba élément mususu tozala ki na bango ale ba élément na mouvement na président kitaki pena po abima na dip biso konga na bloquer ki porte que pour le président abimate sikona ko benda na ba police no bloquer porte président abimate mengana ko biso to ko ndimate pour que président kitako na maboko ba police souci na biso to tambutsa yeka muke tina esika to banda ko kende pour pesa pe biso boya ki la police aboto la bino to boye la police ako mi se retrouver na maboko la police de courage ni no to ko tambola po souci na biso za kaka ye moko ayebi ndenge biso to sala ka magambwana to linga ka to gérer mo konzi na biso tina esika biso to kende pourtant to ko mi saka bongo pesa ka biso motivation moko boye na esprit na biso. Donc la esprit na bino ezaka soki bozo kende na mokonzi esala ka bino ndenge lobi pesa ka biso makasi pesa ka biso mulenda kete muto aposa na ta pembeni te aloko loza na mbongo na maboko na yo est-ce que yo kondima ba botolo yango okondima te ko lakisa makasi na yo ka kite na za mutu ba ko botolo o yanga te nde loko to linga. Donc on solo beza sera campagne électorale à 2018 la campagne en 2018 ko yana bango sikona ko kitata to komena bekatef na résistance ba soda siko ba lingika ba bimise pena masasi beta mi makasi na ko beta masasi wana ndi siko bato susu ba kiminga na bloquer porte que président kitate président ka kitaki ko lancer en ko nous allaki yo moto bozaki be bozala to mi se retrouver place wana soki 15 personnes mais batwana tokutana na batwana tokutana mi baleka na parti wana ba pesa pe témoignage na miso ba combattant mususu tant siko na résistance wana président zonga kina dip ko zonga président na dip nde chauffeur siko adongoli dip kolongola dip ale nde e matelinga sikona zela tozonga kana fe wana tangu bile bo résister ke mokonza abimate tangu siko bile bo résister e koma kindeni ke abima asa abima ki ba police asa koma na mboka police ba police ba banda ko linga abakitise ka tala ka ndenge ba police ba banda ko sala tala ndenge ba sala ndenge na biso fayulu se banda ka bongo siko biso to banda ko linga te ba koma ta pembeni ko ba koma pembeni ya président tu utiliser peu force na biso nyonso ba combattre que était président ako ko na maboko la police parce que na mouvement na kepi na ekoti ya munyere ko ya kinanse na memi pe munyere na pesi na maboko yendo lokoti munyere ta ko ya siko ta zo kotika ko kote ya mutuka ba démarrer mutuka le mutuka matelinga na ko na perdre équilibre na ko c'est na ko wana siko di pa président Kabonde na sima ndesiko mutuka ni mateli bandelika sikona ko kitatana na mutu kezo matilanga na kimi siko panzi o dana zo kima boy ebimi boy land kizi mususu ye matelinga na lokolo na mi se retrouver na kati de mituke eleki ba policier ko tutamba moni bani atinga ba poser pembe po baya ko kanganga na telemi sikona lokolo moko lokolo na hotel ko teka banta bananga na bitabe na bambongo na salaki nango na chaki yango na ba poche na bandi ko kima na telefone nanga moko ya muneno na banda ko zope ba image donc zo kima po police ya na bandi ko kima sikona lokolo moko ti na ko betina niveau ya nani ya mai ya nchanga na descente wana ko lokolo komi mukuse zo baluka balo ndi na monisco ba jeune garçon moko ba netike ba salanga intervention orke ba yibina mbongo nyonso na telefone wana bachenga siko moko na moni ambulance ye tamba moni siko position nga na zaleki nde baye komemanga bachenga na ambulance tamba meminga na ambulance siko balimba kende nga na bondeko siko cortège lokolo za makasi moyen baleka ezalaki tende baye kokotisanga na Roi Baudouin côté na Roi Baudouin na kendaki pena kuna nde balimba bomanga bien yo moko moni oyebi ezalaki polémique entre Fayoul na président Fatou moto zonga na mukina scène au lokoti moniere ya mokonza mboka tango azosala na campagne tango bo résister ke babo tolela maboka la police te akoti na jeep a démarrer yo lokoti monyenge ozongiseli na maboko tola ke kana jeep bonga pebo tango azongi alati monyenge nde yo sikoyo okwei jeep mateli yo olobi na autour wana bozala ki 15 personnes tango yo okwei
on se retrouve yo moko balinga so 15 bamsusu bakimi po masasi ebetami makasi kasi mpe bwakami makasi bato bazalaki sur le chat bayebi feno esalama na entrée ya nani ya bekatef na descente wana liboso ya commune entrée ya commune wana kana nani oyo ya nini ya masina na bando wana na sikoyo nakokiti sikoyo ntango yo otikali yo moko le 15 personnes bakimi jipe la police pe emoni yo te ba police kutu balimba ya po bakanganga nde na profiter pe na douleur na kimika na lokolo moko nazo sauter na lokolo moko siko ezo baluka nde siko mbala moko ba sécuriser nga groupe mususa bato sécuriser nga emeningai mais jipe cortège amokonzi ndenge memaki ya kendeki amonaki le fait salamaki ba monaki bango moko ba moyeza la ta président ai amonaki yango bango kutu bango bakanisa kenga na kofi potamba na komena bondeko na mi se retrouver mbongo ezate na poche pe côté na kenda bazo batalika position na l'attaque pour na l'attaque blanc bazolo ba o ba Tshisekedi bocha yeko na bominga kona na hôpital wana na sali 3 jours na Roi Baudouin basalinga 3 jours kuna kutu chance na yeko kutana na non bato ba mimaki kuleza bato ba yambaki ba yibaki bilo mais ba memeo quand même hôpital ba tana komi kuna nde na yeko benga siko madame na yeko benga madame na kotani pe na combattant mususu na bonde kwa na pe asepelaka na Roi Baudouin ndia yeko signaler nga na ebiste na yebi numéro ya mwasi na ngai nde na bengi bengelinga madame aye ayeko kutanga na position nga na zalaki dans 3 jours bazo kipe atanga ite nde na yeko yebisa madame te kende na parti o yebisa bango te combattant moko bango ba yebi po eloko esalame na lisa mususu tape madame akei ayebisi bango kona ba te to yebi eske azana bomo yete azana bomo akufite ba mususu pe ba yebi na kofi nde président yeko tinda motu ayeko tinda président de Ligue des jeunes beaucoup là aye place wana aye kokota na baminga ngana po balongola nga kuna bakenda kochanga na Roi Baudouin tu wana uzaki na Roi Baudouin balongola nga na Roi Baudouin bakenda kochanga siko na bondeko ndi baye basali siko intervention ndi président yemo kota bakenda ko yebise président lokola zana bomo boya na ye ndi babengi nga tokutani na président ai ba meminga tina mais tango balongoli yo na Roi Baudouin bakenda otika na hôpital bakeye ko tikanga na bondeko tango comme la bondeko likoleza ki akobuka na to ezaka ya kobuka na zalaka na lokolo ya kobuka na ndesi bataki loko teka yo izabongo akaba nanu bache loko te sikonde président yeko tinda mbongo tamba bimi bakei Katanga première sortie na bango ndia yeko tinda mbongo epa Joël po basalanga bachanga libende te tozonga na yo lobi bayebisi yo ke osana bondeko obima la bondeko ya kutana président te madame nanga président de muto komisanga atindi maloba batindanga na bondeko nde bakeye kotikanga na bondeko ndenge basinyaki convention na bondeko combattant azana dossier bakendaka na bondeko baseri wana nde siko na komisiko na maboko parti bango moko président ye moko kutu mutu atiesinga libende o nazalaki nango na lokolo voilà na bondeko na ba campagne après combien de jours je crois après na Roi Baudouin na sali 3 jours na nani kuna na sali 5 jours nde baye ko chenga siko libende tamba tie libende batindi pe na ba photo Joël kangi ba photo conseiller président Joël nde kangi ba photo atindi le président ba chenga mabende siko eloko yeko salema tamba chenga mabende na yeko bima na hôpital tana bimi na hôpital ba yebisinga mukanda ona banda ko salela ba traitement nyonso il fallait ce que bimi na hôpital il fallait après 10 jours c'est que nani nango expiré ce qu'on a photo na ba docteur ba pesa que après par mois chaque les 5 na ye contrôle tana zo ya pona ya contrôle ba yebisinga mukanda ezali sous la pointe zonga na parti tana kena parti na zo mona les sous clair mutata mokote ba koma ka boy sina ndengo ba yeko na yeko sala ngamoko na keti pas présent ai na limité pona ko tena na accès position libende donc tango batio libende après 5 jours wana la bondeko ba yebisi que il faut zonga à chaque fin du mois pour batala la suivi ba contrôler que libende et simbito OK ce qu'on a mieux commissaire retrouvé na salle 3 mois nazo koma na parti na tindi mois c'est so simbakate ndinga moko na bandi ko tambola ngamo na keti et pas président ai non jamais kabu na wana tozaki les 5 mars na memani ko tuna mwasi na bana na ngato kebwe parfois akomona
pour bakomona neti ke na kombata nzela naza na charge te tana komi kuna nde bayeko tinda biso nani président Ligue des Jeunes amemi biso tina na parti ke président aya ko ya na parti ako tala likamba na yo tana fandi na moni clarté ti butu no mate ça c'est pas bien pour nazo ka nzoto bien te libende selanga passe bazo bataba docteur bazo le ka batala ke musalo basali ezole ka ndenge nini moto ko kipenga ezala kite ko lokolo douleur banda ko selanga passe ko tuna lingina mi boma na bureau ya secrétaire nani Kabuya ndi loko ko sala ba combattant ba yesiko baye ko bwaka nga lisusu libanda na ko bwaka nga libanda na ke ko na terrasse libende au président Tshisekedi nga liboswana e bukani siko lisusu na kati tant e bukani c'est que ba ko linga bazong sanga na hôpital nazo mona elo mususu ko sala te ndi baye ko siko ko yako siko souci ko zong sanga lisusu na hôpital zana tant yo ke ko landa suivi par CG Kabuya okutana kina intebino ba lembutu na mbutu te to kutana na ite au télémi aux élus et pas à président AI et pas jamais Kabuya le kende ki ba yisi ka ba tinda mutu kende na bango na parti tozo ya na parti wan sikongana mwasi na bana nanga tanto komi kuna mutu amona nite na fandi tanto komi 20 o esika kola les ati boki ninga te ngama ina kende lisusu na libende bozo selanga passer zo simbate na kobenda na tsiko na moke te bo fale na mi bombe akatana na parti opo na zomo nesika ko kende lisusu na libende tsiko tango yo lobiko ngomi bomba nde ba babwa nde ba yesiko ba kombata ba zala place na ndi cordon moto ko tinda ba kombata bo bwa ka libanda ba kiyote ba yebinga ba yebiko tu dossier nga na zoloba babwa kitaba zo bakanga libanda na ko bwaka libanda nde na keko ko na terrasse ezali boso aparete nde na libende siko ezalaki na kati ebokani ta ebokani nde baye ko zongisa siko na bundeko na sali soko ba 3 ba 5 jours nde siko ko komati na oya pa président nde président yeko tinda lisusu Joël baye ko tiesanga libende owe ba oti ko bimisa na président Tshisekedi ta baye ko tianga libende wana ya liboso conseiller président Joël Azolo ba bien ke ngana beaucoup yoko toza na chance ya ko président zo dépenser mbongo pona yo ngana bukana lo boko na mona pasi na mona moto ko kipenga te mais yo mbongo président dépenser pona yo esukeli ao président ko dépenser asta mbongo lisusu ngana sana douleur boy mbongo président dépenser mais ngana tikala ko tambola te na sala ka ba kope na ngai mais so na fandi boy ça pona président mais yo zolo ba bongo pona ni banda sondolanga kana hôpital wana ti lelo tinde na yeko bima na hôpital batenga libende na bimi na hôpital na komi ko sala lisusu ka même ma démarche yake ba docteur bazo senga photo po batalke mosalo bango basali eza bien te mama na tamboli na kina parti na calculer te lokola na zaka na keto bendani na buka na kena kutani kutina CG azolo bake na yebili kambo na kutani na nani honorable Arietu wangu na nakisa epe kana parti wana ameminga tile pa CG atalinga lobete to yebi na yebili kambo na ye na PC punition na kotala likambo oyo mikolo na ke team comme ça na fukami apona lingina mi boma na bureau na ye tana ye lisusu na kutani na ebo na fukameli ye na senge bolimbisi papa na sina sali mabe me kipe likambo na limbisa alobete na limbisio na kotala likambo wana ti lelo nazo ya kako na tambo na lemna te oyo na monike comme problème sus de na yoko zo kanal musus na comme ko kende oya na ke oya na lakisi ba yebi ba dossier na nde oya isko yoko na yoko kutana na monseigneur tana lakisi monseigneur recruter makase avant kufa nde monseigneur kutunde muto ayeko zo siko na maison civile nakenda na maison civile nde monseigneur ayeko zo mbongo na ye 7 ans monina etawonga na zalaki na bana ayeko futela nga mbongo ndako apesinga $500 na futanda ndako lobi oya jeudi madame na yo aya tokolo kila tane mon fils ke mbongo akoza la zo sala commerce yo siko kota na hôpital to traiter yo ozonga normal to solo na monseigneur bien tozongi kozonga na ngai madame aike kona bakomi ko binisi pa ba wana monseigneur nana akufite na ko binisi na ngamo ko na yeko kende lisusu sur terrain tana ke kuna nde na yeko kutana lisusu na ba nani
ba protocole bazolinga na kotana lisusu na monseigneur te monseigneur pe azoluka biso bango bazolinga biso tokotana na monseigneur te batie bakale place wana ti baye komemanga te comme ça yo zokose le président makambo tokende na hôpital batala yo nanu tant tokende na hôpital nde toye kokotana na docteur nani docteur Kalonda tant asenga na oya kana oya wana na pesi ba comme fiche nanga ko tueza na oya wana tant docteur wana asengi sikoyo tricher pour mwana ke mosale zandengeni na koti radio photo pe ebimi docteur wana tali photo le mais boy bazonyo ko la mwana oyo o libende basale akango bien te ba libende muku wana no balani te batiki espace boy na kati ya vide batie vis comme mikuwa ebotanoki ezate nde docteur wana ekolo batie o mosale zo senga ke bapanza lokolo babandela mosala a 0 nde ba kokotana na protocole nani protocole ezalaki place wana je crois ya mwasi Rachel nde mutu ayaminga pona tokotana na oya tanto komi kuna balakisi docteur wana lakisi biloko nyonso ana lobi asengi ke ezo senga $2500 poto longola libende o batie na kati position nango eza bien te batia fixateur oya ya libanda ba fixer mukuwa bien pour azonga normal asengi $2500 ndi Rachel ayeko zonga sanga tembo comme ça bozonga jeudi boya tana ye jeudi ayibisinga monseigneur akembo jimai bakembo jimai tana ye lisusu comme kana ye bo eloko te tozela bo tina ndenge confirma to yokokota période ya confirma na ndenge monseigneur ayoko kufota monseigneur akufi solution zomonanité pour lokolo ngana za espoir na ngezela kike lokolo monseigneur atia yebi makambo nde mutu azala kutuna mawa ya kotala likambo na ngai na ye komona epesinga na bulembu na epesinga na pasi na mutema lisusu e bakiselinga douleur likolo o ngana zala kinango nde na tikale nanga bongo na luki position nyonso yesimba lisusu te nde na sali tout moyen bat bakotana lisusu ezalaki te yo moko yebi confirmant ndenge ezalaki nde sika sikoyo na ye kozonga nsima tana ye lokolo ederange nga makasi po mikuo ebala na taboye eza te nde na ezi onga mpe nazalaki nango na teki na keti na bokoko ezosimba bazobisa ifale babimisa nano libende oyo eza na kati nde onga pe nazalaki nango na dépenser esimbi te nde na ye kofandaka na ye kosala tu nde na ye koluka position mosusu ke tokota na maison civile tana ke koakize yango epa maître Gustave la maître Kaloba nde na ke kolakisa dossier nanga ke te tala nazalaka na dossier boy kolakisa bantana komi kuna na lakisi bango te lokolo likambo esa boye okokende nango na ba media ndenge bato mosusu bazopesi ba message sala bo kende sala bo tika tolandela ngo muke nde ake kotoke na porte ya oya bafongolele balobi te toyebi likambo wana nde oya aye kotinda bato tokotana bango tosololi aye kobimisa mbongo ke babimisa ngana no libende biso toyana makoki ka batala yena no babimisa ka libende nde omoni oya yeko sala directeur oya azo remercier pona bolam oya salelinga na maître Kaluba travers bango nde omoni libende o ba yeko bimiso tali ba pota o lelo ko bimana ngana hôpital na 3 jours nde nazo lala kana église na bana na po église de mto ya manga na souffrance nyonso zomona na lala baba so tali wana biloko nanga ezaka bana nanga ko to baza awa okomona bango na madame nanga baza to lala ka nganga na lala kaka tindinga ba bimisenga libende bon olobi opesi mutu opesi matondo mingi na nani po suite ndengo lobi ke balongoli yo libende uti ko hôpital le 3e jour ukutana kina maître Kaluba esala makindeni po lelo balongola libende esala makiboy tana kutana maître Kaluba ndia kexiko kotoke na oya balobi ke te to nyimi to yebiye po alexi bango ba image ba photo tant komi kuna balobi ke ba yebingai bako sala tu babimisanga libende ndio mone baje kotinda mbongo o na yeko ko hôpital babimisinga libende oyo libende ngo babimisio le kakindeni le kakindeni pasi makasi ba image ko tu ezali okomona ka ndenge babe po na bisa nyonso mosala nyonso boko sala il fallait ezala filmer pona
na landela dossier au muke pour net na minute so tali lokolo nanga etikali mukuse mukuse o mulai na tikali na défaut mais ko wana pe boti bien te c'est que e balani boy e kangami bote mais balani boy nde mone ça ba minga balobi fallait ba so que olingo zonga normal fallait ba buka les susu ba zongi ba benda mais ko wana ba zongi sango pour ba bandela musala na les susu mais nyoko mina musala calculer banda le 27 ya 11e mois onga na bokani ti lelo na kana dolé 11e mois ya nini ya 11e mois ya 2018 na campagne ndi jour onga na bokani depuis 11e mois le 27 2018 depuis campagne électorale ti lelo 2021 sikoyo moko ko beta ka to que c'est que le 11e mois ou le 27 na ko c'est 3 ans ya souffrance na bana sikoyo ba ya ko boka les soucis c'est que pona ngari na moni eloko mususu akosala ko tango ekoboka na ekosenga lisusu bambongo mususu ngana sana o maison civile abimisi monka kete pona traitement o ba traiter nga bon maison civile ya bimisi monka pour le traitement ngo eza lanzela esuki na nzela eza le ko comme na suka te ke bango devoir ezala ka babimisanga libende mais siko pona suite ya likolo ezonga normal maison civile ya comité te alobi ke oyo ezalaki na niveau na ezalaki ke babimisele libende bamakambo mosusu itali bokomeka ko tuna nano komeka ata na cabinet ya président selon point na ye azwika azalaki na ndingisaka kita lokola pona koyaki kutuna malade a participer pamba te so taliti siko na loboko nanga o eza différent. Okay. Na accès à raisonner na ko problème musicien nerveux ti loboko nyonso banda ko déranger nga makasi na koti na scanner ko ya ba ko nyoka mwana ndi église bande ko toke siko et pas maître pe azo ya ko la sa position nyonso na o ya ndomoni ti ko komati na niveau ke na koma boy yo lo bi nyonso sa ya ba preuve libende ngo ezali libende ezali ngapi yango pesa nga libende wana na so libende yango tu peux expliquer dans défaut ezali kesikani ezali c'était comment na ka image ba pasulaki libende bataki yango na kati siko ya musuni nde sika bataki libende siko défaut bachaki ezalaki na niveau nini défaut le bibo bachaki ezala défaut ematelaki moninga ndenge nini muku ezalaki boy il fallait muku ezala boy siko bango batie muku boy siko ba yeko yo libende ba traverser boy bakangi siko na ba vis siko ta bakangi ba vis muku ekomi ko bota boy e botiti yoko titi na libende moni siko yeko tombola libende so telle place ezali dessous a libende bimaki boy et libende ba mise na hôpital ba bimisaki yango na nani na Kinto adi nde wapi na Kinto adi ya Kimbanti comme Sainte Thérèse sernet ovire net okende Kimbanti hôpital amonene na Kimbangi Sezawana siko banda 2018 ti lelo oliera ndeni mama nde problème yangwana so na ebisio ke na minute so na ebisio ke na zata na pantalon ya 5000 francs ke na zokoso po onyo so ngana na uzala kipe commerçant ndengo zoma na ngabo na banda kende bando na somba banta bana na zo ya koteka na matakita na zo teka na sala commerce na ngai mais na minute na zo sala te onyo so ngana zala kinango ekenda bilamba bana tindengo zoma na ko mise retrouver na hôpital na nani na église po nyonso esilaki ndio mwana na komoko lala kananga siko banda mukolini okumulala l'église banda mbuleni banda ebandeli ya nani ya confirmant ebandeli ya confirmant kako kufa monseigneur ndio mwana na yeko ya siko église ezana église eza apôtre Mununu Mayamba useke tuvaki ndeni ka ina pasi ndenga tolobaka so pasi zumu mutu akimelaka na ndako nzambe nde église est vue en charge na bana na mwasi ndesika bozolala ndesika tozolala église ngo pe tomoni polele boye ba polele ba tole ba ramnyo ezalaki nanu ka soki 4 tol awo ndenge église banda tindengo mone komi boye muke ngana nazalaki ka awo c'est-à-dire ozalaki ezana polele
kuto ba oyo nyonso zolo ba polelo seke totongi. Ah bon? Etongami. Ezalaki boyete. Isolo l'église ngana yebiango bien pour bisonde to banda ko lala ka tindengo mone komi boy. Ngana zalaka. Vraiment. Sikoyo lobi oza na bana toyoki bato mosusu balobi ke okufelaki mwana na mbula nini mpi ndenge nini nakufelaki mwana na 2000 combien toi na 2021 na 2019 mwana ntango osaka bakui na 2020 le 2027 5e mois akufaki ndeni abelaki na ye makoki sikoyo ezalaki te na banda kokende na hôpital wana oyo ngai mpe nazalaki nango na apotre mpe angompanyaki nga mokolo église nde omoni sikoyo ntina kokoma ke akufa ndenge mokana nzambe elobi tokundi ye nazaka awa na église awa me tomoni foto oza na fati eza avant koma mokonzi ya mboka to kasi le jour oyo o asilisi campagne to banda ko les résultats tana ko bima na ngana hôpital nde ye moko aye ko tinda batike aya namona ye nde na ye to kotane na ye pe encourager nga pe lisusu ebisa te zala na maîtrise o to banda ko luka e ko botambo ko fanda calme yo lokolo za boye ko bima ko sala lisusu ko pete yo kendo fana madame na yo soki likambo ezali aposa na pembeni na biso aposa na yake n'est pas CG Kabunda ndako tala ba makambo nyonso oyo nyonso ko senga wana président Sololi tina madame na ngai tina ndenge to tikala to zongi mais tant mokonzi alakisa ki abisa ki abio ki ndora pa CG Kabuya na président AI Kabund obana ipe ko kende madame akendaki soki 4 fois mobimba azwaki lukumya eloko te akutani atana yete ndeko yeko pesanga kandike ngamoko na banda ta ko kende bango moko bazomona na koma tikuna tokutana pe na président AI atinda kanga kana parti akena ba parti tilelo ilo côté na teke na tamboli na lembi na parti teke na tamboli na lembi na saliba démarche na kutani kutina na national bianze mutu asalaki chargé à nani kuna abisaki ngate biso likambo na ya yo fallait ka CG moko soki a signé to yebi yo mais fallait signature ya CG nde mbongo ekobi ti lelo CG nano saline a bisi zo signé po tokota lelo ta moyen o ko vivre na ngote tana zo comme pas CG go na lingina mi boma na bureau na ye ndoko zaki pona pasi na ngasi ko na senga ye na bolimisa nyimeke te na limiso o ya jour tel na ye pe pona ko tana na so na ko tana bo lobi kende o ya lobi kende ba transport suka na lembi yo moko tala kandinga na zana na libende de na ye ko lemba na parti papa tokomoke na suka toyoki lobia wa ke société civile sali mwa musala ngo malamu basali opération babimisi libende kasi awa libende ebimi olobi ke likolo otikali na défaut moko mukuse moko mulai mayo kendoluka musala ezate mayo sala pona bana ezate uzosenga nini na bakonzi ya mboka pe parti pe ye moko mokonzi ya mboka eloko nazosenga ya liboso na remercier nano maison civile na ba maître Kaluba bato basonginga ke babimisa nano eloko banda ko ntongisanga nano makasi ya mibale nazosenga nano mokonzi ya mboka akanisela ngai na IDPS tokufi ebele pona pouvoir ye moko ayebi bamususu bakufa bamususu bazali susute bamususu miso eza kokufa mais biso tozwa chance ata kokotana na likama wana kobika komona pouvoir ana na miso po eloko na bukanaki na miso na ye ya ko sala commentaire te ye moko ayebi histoire bien na bukanika na accès akite na tamba limba bimise na nan na jip kepi na ye mataye munyera ye kweyaki na mo pena kete munyero pouvoir mobimba yango nde bato susu bakimi menga na tika ke nazwa ka munyere na pese na zu munyera ka ko pese munyere ko zongisele pouvoir oyo kweyaki na se ndo moni motuke yo ko matela ngai
c'est-à-dire yo za victime ya pouvoir naza victime ya pouvoir nasali tout que pouvoir ezwanga kana maboko ya mokolo nango po pe iso nyonso tomi se retrouver ndio eloko yo kobokisanga awa mais ya mukuse nazosenga président ai ya parti nazosenga CG alimbisa ngai nazosenga président Fachi akanisa ndenge bakombata bango na pasi ya kombata eza pasi ya ye eza pasi ya mboka mobimba akanisela biso akanisela ngai na bana ya liboso na tikali nano na défaut moyen na sala lisusu musala ya kokende komata mituka eza te na mutu moko na lingaka pe sport makasi na zabo na moyen na sala lisusu ba biloko nyonso ana eza lisusu te moyen na landela lisusu kozwa bana nga en charge nazoko kalisusu te pona koma déjà inapta lokolo mukulayi mukuse akoki kosunga nga tana eloko oyo ekoki kosala ke na fanda libre bana nga bazala tana esika kofanda babongisa nga lokolo nazala à l'aise lokola bato nyonso nde eloko nazosenga batala nga na miso ya mawa bakanisela nga naza combattant yebi bitumbo to bundaki ndenge balobaka combattant jusqu'à la mort pe na lembaka te na kendaka ba nyonso elekaka na parti okokutaka ba image na kunda papa Etienne muto apesa biso idéologie na kunda eka na pasi nanga oyo en tout cas so talo kokuta ba image za wana na kenda na lela epeka na pasi nanga ona zonga pe place ona fanda ka batebele so ba moninga basekanga balobaka kanisa kokoma ministre tala ndenga batika lezela ka soni ndio monine na fandi bo ameka kolongola nga soni bana nanga bazoko kotanga lisusu te bazoko kotanga lisusu te neti na milier onga na école ya ofeleza awate ka privé nana posa ki asunga nga bana nga bazonga classe batanga pe lokola bana bato nyonso. Merci beaucoup. Kolala libanda pe na lembi kolala libanda bino moko italaka mbula so ebandi atalaka eta église église nana azima ko kite mais sali pe lit na oyo yango ezalaki talaka pona zakanga moko na église te tozana bangi mebele. Merci beaucoup. Mama tokutio ozali mama ya bana ebele ubali na pasi balobaka mwasi malama tungaka ndaku na ye pasi ya papa bande banda lelo 3 ans bubandaki nango ndenge nini yo etanki mama osukaki ndenge nini na kotombola libota nawo kombo nanu liboso nani ngai kombo nanga naza Sujila Iget mwasi ya Mutombo Lorisha ti na ndenge mobali na ngai abukanaki naza na kacha pasi makasi na bana nazokoka te banda mobali na nga abukanaka bana batanga kate bato nyonso babanda kosunga biso mutoto chelaki kutu elikia ezalaki mo seigneur nda ye kokufa achikaki biso na pasi lisusu nde na ye komikuta na kacha église nde na vanji na bana nanga batanga kate na liaka na pasi na bana atake mwambongo atake na koki kosala commerce ezalaki na ngote pasteur na biso nde mutu azwaki nga en charge abanda koliesa ngai ayebisaki nga kake lala kaka awa na bana nde aye kobimisa nga kutu na kacha ndako kutu na bimaki wana nazalaki pe na banyo nde na bimi na ye kovanda siko na kacha église na église na ye kovanda bino moko bozotala bozomona kutu ezalaki boyete na banda kovanda kutu mwa toli muke bazipi kotona ba bash tina ndenge baye kotonga boye nga nazotala kana zomona nazolala ka aw tina ndenge kutu nzamba ye kosunga kaka pasteur na biso nde aye kokutana na nani na maître Kaluba nde baye kosolola talisi mwa problème oyo nda ye pe aye komona ye ayoki mawa tango ayoki mawa nda ye ake psikona likambo na maison civile nde maison civile pe aye kozwa ye en charge abimisi ye libende yangwana nde nazopesa maître Kaluba merci ebele na kacha cabinet na ye nyonso mobimba nazopesa bango merci ebele na musalo ba uchi kosala nazopesa lisusu merci na maison civile nazopesa bango merci ebele na musalo ba uchi osala babimisi mobile na nga libende babimisi ye libende ezawana kasi lokwa babimisi libende makambo esili te mama azaka na kacha pasi ndinga zawana chikali na likolo mulai na mukuse
Ndinga zawana zana problème lisusu balobi azana problème ya nerf. Ya nerf wana déjà ezui loboko ndenga ezawana ezali lisusu na makasi te. Asimba kata eloko ya mwa poati. Ndenge zawana balobaki ifali akota baskane akoti bazui déjà maladi wana balobi azana maladi ya nerf. Nini soki avandi ko raisonner ko kanisa ba makambo ebele bana bazotanga te tozolala libanda siko yangwana ndi aye kozwa na maladi siko atandenge babimisi libende boy lokolo etikali oyo mukuse oyo mulai solution nango ezani siko solution ndenge zawana balobi kaka pa ba docteur il fallait attaquer babimisa ye libanda mboka bakende ko sala nini bakende ko bongisa ye lokolo pondenge zawana ndenge bachaki libende wana mabe sikonde balobi ndenge mbongo ezate to bimisi nano po mwa passer sala nini e dimne nano me babimisa ye libanda mboka po bakende ko bongisa ye lokolo nani akobimisa siko libanda mboka nazo senga na papa Felix yo moko papa oyebi nazalaka nayo na kati ya bureau ya papa Tshisekedi oyebi ndenge to sololaki oyebisaki nga na vanda kimia na lelaka te na lelaka ata basouci ezala te mais soki nazwi problème nakendaka na IDPS epa bajamaka kabunda basungaka nga nakenda na sala nyonso papa na beta bato na mona mutu akosunga ngai te bango moko bayebi bato nyonso bakombata o bazali banda wana bayebi masolo oyo ata 100 francs bapesaka ngai te chinanenga na yeko beta tour na yeko kufela na mwana ya mobali en tout cas nazovanda kana kacha église nazolakisa ba makambo nyonso soki mobali alali ata na douleur azolela butu mobimba nazaka na bimi na chikibana na nsala nakosenga ata mutu nakoma mutu kaka ya bisenga senga na sengi ata mbongo wa transport basungi na kei soki na kei na kozonga kaka ndenge na yelaki solution ezalaki te yangwana nde nazo senga yo na mutema ya mawa na mama Denise sungangai talanga tana miso amawa na sana bana batanga kate mama na vanji na église yokelanga mawa mama na ngai na zana mama banda na vanji libanda na malili mama nazokende 3 ans yango talanga malamu talabana mama bazotanga te papa Felix sungangai bo sungangai atake nakoki kovanda tana bana na vanisa bana ta esika moko bakoki kolia bakoki pe kolala ta mwa pongi bakoki kotanga neti na minicho mobali nanga azoko kata kokota ta transport atake ya kowelela seki akokaka te akotambola ndenge nini tala yo moko ba transport ndenge bato batindi kaka ba mususu akokaka te avandi kaka soki kaka nake na ngati na ba pasteur na biso nazana bango kaka awo bango kutu chisikoyo biloko ewutaka kaka epa na bango basungaka nga balandanga ti na hôpital ba démarche nyonso bango kaka nde bato basalaka nde bato bazosunganga nazokoka te baza pe na bacharge atake bacharge wana te ata charge ya bato mosusu na kati ya église bazali balobi kaka epasi kaka yanga te yango wana nde nasengi yo bango mpe basunginga yo mpe sunganga otalanga ta na miso amawa mama Denise sunga ngai naza pe mwana naza mwasi ya kombata ya IDPS bosunga ngai yango wana nde nasengi bino na mawa ya Nzambe. Vous avez bana combien? Nazana bana na minicho baza 5. Nde buvai na bango wa. Na vandika na bango kaka na kacha igliza, nazolala na bango kaka libanda, bango wana batanga kate. Soko tali kaka bango batanga kate. Bana nanga batanga kate mama. Merci. Mbote papa. Mbote mama. Kombo nani papa? Na bengami na kombo ya pasteur Isaac Kalonji. Papa Isaac Kalonji, ozali moto na Nzambe. Tokuti yo na kati ya etonga tongito yeba ndeko na bino ya molimo oyo azalaki na likama uta 2018 ti kino lelo boyambaki ndenge nini ti ya kovanda na bino bozwa ye soin bozwa libota na ye na charge bobangaki ngambu te ndenge nini bozwaki nanu ye. Merci beaucoup maman. Ndeko aza mondimi depuis Mbujimai. Ayaki boye église yaki nanu boyete tango akomi akutana likama église nanu eza na Kisasa te
tango église ye kobanda ayoki ke to fongola église aona Kisasa nde toye komona mondimi aye koya wana na shock na likolo yo salaki boyete na Kasai boye nini nda beti lisolo ndenga oti ko betela bino ki salaki na campagne ya chef de l'état bakenda kozwa ye na aéroport na kozonga na bango tan bakomi na Bekatef affrontement esalemi wana na kati affrontement balingaki babimisa mokonzi na mutuka ba escorter ye po bakende kotika ye bango pe ba combattant bazolinga te bazolinga ka bakende ne maleme na kotelema ya jipa président muniere ya chef de l'état elongwe na mutu ekwei ba combattant tumba kimi ndenge ba bwakaki ba crimogène na masasi ndenge betamaki mais ye aboyi kokima lokwa baninga lobite na kotika bokonzi na sete na lokota bokonzi na zongisa na maboko ya kolona ndazui muniere apesi chef de l'état ya zui muniere lati na mutu akoti na jeep kolongwa bazolongola jeep nde akwei ba mateli na likolo wala jeep kaya mokonzi ndenge jeep ye moko chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi nde mateli grâce à Dieu akufite baye kozwaye lisusu tina hôpital ndenga ochikoloba bazwesi soin bacheli bende abandi kolandela ndenge bayibisaki ke abanda kolandela akenda contrôle ndinga banda ko kenda ne simbaka ta ke suso ki na parti ndinga uchiko beteli solo abukani pour la deuxième fois libende wane bukani suna likolo vraiment nda ke babimisi o libenda za nango wane za ya mibale o baye ko chai oya liboso ebukanaki okay tango akenda ko réclamer na parti ke libende za na likolo me bazolandela yango te na baminganga nde batindiki akwe abukani pour la deuxième fois nde baye ko zoye suna soin baye ko tese libende ya mibale o bauti ko bimisa tango aye pa na biso na kolela ya lisolo na zobeta église na banjo moko tali ezaki a mesure ya kobimisa mbongo minganga babanda kosenga po bamisa libende te kolela wa biso surtout ceux qui mali leza akolala pongi te vraiment deux fois ceux qui bandie na butu boye ceux qui tozana bandimi na kati église toko bimisa libanda qui a de ranger baninga te to sali prière ici tozongsi na kati nde to meke pe ko toke ba porte toke na porte na cabinet ya maître Gustave Kaluba na ba associé na ye to meki ko talisa ye alobite na komeka pe ko lakisa ba o bazana makoki apesi biso rendez-vous tozongi tango akepe ameki ko komela maison civile balobi boye bato wana ba ya to ya komona bango abengisi biso tokei tango maison civile ba batali balobite to yebi kana ye to yebi eza likambo moko ya montage te bapesi biso rendez-vous ya mibale balobi bobi toke to solo la pe na maison civile tokozonga bakei nde baye kozonga balobi boye bakanga photo batala soki mukuwa et se consolider bien tango bakangi photo batali ke mukuwa et se consolider bien mais et se consolider na tout na boyete e balani nde emani selon ndenge bachela ki libende wana baye ko pesa mbongo ke libende ebima po ekomaki kolukele ba maladi mususu nda kochi hôpital babimisi libende azana 3 jours ya kobimane hôpital azonge l'église esika vandaka sikolo kwa abime topesi matondo mingi na société civile matondo mingi na bino bato boyambaki tiboluki solution pa maître Gustave nzambe pe asungaki sikolo kobima na ye 3 jours yango lokwa abime nini sous etikal pe bosenga ezali nini. Merci beaucoup madame. Ya liboso soki tolandaka o Yesu Kristo atikela biso to ya bolingo tokoka ko supporter de côté po église ezaki na makoki te na mawana nzambe na bolingo ya kolo Yesu nde tondima onyonso ekoya na sima po te lolinga banda komibwaka un jour bokolalaka bobo na tongo bolamuki bobo kuti mutu akufi po azalaki ne malamu te so tali santé na ye ameke mpe kozonga azaki boye so tali atana ba photo avant azwali kama oyo azaki na santé ote mais na kobondela ka nzamba sunga ndo moni ndeko komisiti lelo. Merci mingi na cabinet mobimba ya maître Gustave Kaluba. Grâce à maître Gustave nde tokutana na maison civile na kobosa na te bande kona biso maison civile kozongisa la bango pe matondo mingi po ete bayokeli biso mawa de tosenga ki pa na bango
babimisi libende mais eloko etikali awo église eza esika basantu bazali kosangana babimi bazongi bandako na bango eza esika ya koyamba bato te akoma kovanda wana te me ndeko kotalaki aza na bisika kovanda te tokobwaka ye libanda te avandaka na balabala nde église evandisi yawo me mosala asalaka te église nde banda kosunga ye ata na mwa eloko ya kolia mais eza mesure ya kofutela bana minerval te eza mesure ya kolukela ndako te nde message ezali koya lisusu kozonga epai ya motu nyonso oyo akotala image oyo azala ya awa azala ya libanda mboka nazali koadresse message nanga mingi na mokonzi ya mboka chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza moko ya bana na yo aza lokola ndeko na yo otala ye na miso mawa omeke mpe kolongola biso charge oyo ya koluka moyen ndenge baminganga balobaki esengela bimata libanda mboka po ete mokuwa na yebaki nde kosala kezonga normal okobimisa libanda mboka ou bien olukeli moyen ya azwa ta bisika kovanda na bana na mwa makoki okosala ke atangisa bana na ye aza na bana 5 moyen église etangisa bana wana ezate moyen église elukela ta bisika kovanda ezate Mama Denise première dame aza moko ya bana na yo aza combattant na yebi malamu ete mwana soki atumbi ndako ba jamais batikelaka ye na kati ya ndako na zika te basovaka ye mais ya tumbaki ndako te abondeli mboka en tout cas otala ye na miso mawa bokanisela ye talebela mikolo nyokwa mi 3 ans a continuer sous na pasi po ete bapote ezosala pasi biso tozata na mesure ya kosombele tramadol ya bato bole pona douleur te azolela biso à chaque jour nazo bosana te mama Marthe aza lokola koko na yo soki omoni image oyo en tout cas botala ndeko na miso mawa bosunga ye bomeke mpe kolongola ye na oyo azalilo ekozala malamu oyo nyonso akosunga nzambe akoboya kotala ye na miso mawa te nde message nazaki nango. Merci papa matondo mingi. Merci maman. Osunga papa biso na kota classe. Non non sunga papa Félix loba. Ngana sunga papa biso na kota classe. Loba papa Félix. Papa Félix sunga papa biso. Vraiment c'est avec beaucoup de peine, beaucoup de douleur au cœur. Moya koloba makasi alite po ali passe na mawa. Passe ya motema bouti bongo kolanda ye moko papa na biso le Richard Mutombo lo lenge nini na nyokwa mipenza ko nyokwa makonyokwa mapenza ya koleka pour la douleur souffrance à lokolo na ye uta accident e komela ki banda le 17 banda le 11 il y a le 27 il y a 11 mois 2018 lors de la campagne électorale. Il y a kosenga ke mokonzi mboka le président Félix lelo azala bongo mokonzi ya kokama bongo ekolo na biso Congo mwana mboka Richard Mutombo akwela kilikama o lelo oyo alobi ke uta kotambola mwasi pe alobi boye kindenge ya lobi kosenga na bango mingi ali nano ko remercier na maison civile ndenge ba longo libongo pasi o ezalaki kotongisa makasi mais atikali na beau défaut ya kotala lokolo moko molai lokolo moko mokuse pe malgré lokolo ngo akotambola te ndenge ba lobi pe loboko ekosala te ner pe epai malgré lokolo pasi babimisi mais akomi atikali inapte na boende minganga pe ya mayele balobi ke esenge na malibana mboka balandela ye akozonga na ye normal boyoki ndenge ya lobi azali moto avandaka maboko ya kokanga te aza moto asalaka ne misala nyonso aza epai bongo sportif boxeur epai mosusu atekaka na ye babiloko na ye donc akosenga ke azonga normal po abosser po ali bosseur a continuer pe combat na pas lobby ou ta pas na ye azalika combattant ndenge bale bagaki combattant jusqu'à la mort azali bongo combattant pe alingi a continuer lutte na ye ki lokola azana no na pema na bongo oyo na bwende to sengi pe na bandeko ya église ndenge bayambaki bongo libota famille pe kolesa banda 11 mois ti lelo kolembate na kolesa matondo mingi na bango to remercier pe maître Gustave ndenge asilaki bongo beta ba porte et pas na pas pe kokoma la maison civile et yo kaye et ndima ko misalomea pour que basa l'opération ya munene ndebo komona babilili na passe na komona pe ba image yango ezali tellement sensible passe ya motema na bwele to komi na suka bino ba ebali libana mboka to yebi boza ebele
Vous avez vraiment ébélé. Si vous avez un combo réalité. Mais le roi azali boxeur, bino a bosfa. Vous avez son mokonzi. Moi quoi bino boxeur yeyo. Azana likama, azana problème. Ba parti politique vous avez ébélé, oh vous avez se soutenir mokonzi amboka. Ba association vous avez ébélé, oh bobota mi kaka na kata yi de pes. Ébélé pe vous avez libana mboka. En tout cas bino ba ebola, vous avez kolanda. Bilili oh. Bosimba la motema ya mawa. Bosunga ndeko na biso. Botala bana, moi la mokia kuta ko lobaki azonga ni classe. Maternelle kuta yebi yangote. Maman père sunga moi libota po maman de atunga libota soki moi le meilleur côté que ezali akolesa ayebi nini akolesa bana ayebi nini otangisa bana mingi ya lobezate tozana tina osala ba commentaire ebelete biso tozalika na bosenga nzambe atia biso na mabele na motema wana lipo ko sunga na bible lobi tona commandement ka mibale aime ton Dieu aime ton prochain soki olingi nzambe linga prochain na ko linga prochain ali ko kota likambo na ye ko kota souci na ye pe ko sala en action ezaka ko loba mawa te côté na likambo ça dit pour mettre en pratique oyo moni. Donc vraiment merci, te remercier chaîne Nabiso. Merci les na usine télévision, balobi Jika Kaleu, balobi José Moussaou, madame Kaleu. Merci ndengo le mbaraté pour couper ça toujours bateau. Ba information bo le mbaté en tout cas to ali ko senga kaka soutien ya moto nyonso asimba mi na moto ma pe o azili baku ya otala bilili oyo.